Non, na lobby boyeke, na senga qu'excuse, bana kisasa bana Congo de bolimbisanga na yaki retard. Na senga quand je suis arrivé, j'ai demandé excuse na fan na kit. Attaque cordon général donc attaque mon compte. Nous étions 4 invités. Il faut bana poto baye baké. Président Massoumou donc a NTPC et organisé qui Renault Wanati. Ils étaient aussi invités comme moi. Ça veut dire que Bazan a droit à couper Manga Maloba. Pour Maloba, organisateur ne va pas savoir Maloba. Na comprendre que moto a été invité. Papa et l'homme a été invité. Ce qui a été invité, il y a qui n'est pas président na Massoumou. Et on s'en va pour un membre de NTPC pour que Ngai va plus Manga Maloba. On a un cordon général par Kosiko. Oh, NTPC ça n'a pas Kosiko parce que n'a pas image. Ce qui est tembe lobby ngana obisa ba image nyonso oyo na osa ba réunion na Frida Mouche Mozambique. Vous pouvez jouer avec tous les comédiens mais pas à moi. Parce que j'ai de bonnes qualités à moi et ceux qui sont considérés en côté n'a fait face. Marie-Hélène a Hollande mais Marie-Hélène a négligé ngam ko wana Marie-Hélène a zone dima masuma ke koloba na miso na ba bimisa ngai comme un voyou comme un voleur. Mais bango nyonso mibale bazandinga moko ese makamonga na seli Marie-Hélène ya ko sala ngona vina nga. Makambonga na seli masumu ya ko sango na vina nga. Makamonga na seli lombe na vina ya ko sango pi na vina nga. Au contraire ya zo ba benga afunda nga. Ex-première dame, na première dame de la République, il y a une grande différence. Maman Denise Azana est militaire en tant que première dame de la République démocratique du Congo. Donc on compare sur Maman Olivité. Maman Olivité ça c'est ici mandat. Non, ça ambisa ola na mai otola te. Expérience, il y a un TPC dans mon qui en tout cas basé dans l'esprit, il y a exploitation de l'homme. De loin parce que d'abord, baso loba, mais bata na bureau social te. Basa ta ordinateur donc ils association moi à sac. Ça dit que quand le président le qui na TV que naza président ba comédien, oui ba comédien na Congo, na deux. Donc quand je dis ba, ça dit na mon mbala moko ba comédien na mon mbamo papa Massoumou na Elombe secrétaire général patron administration na papa Ngaloufa vice-président à l'époque. Bon. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. L'avantage de la spiritualité, que la spiritualité étant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo pe bambona nga bien ya on a préféré na sala nga vio Toyebi accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoyi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto beti ya batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Voilà, fidèles amis internautes, c'est avec un réel plaisir de vous retrouver encore une fois
Dans les comptes de ce nouveau numéro de l'émission Plein des acteurs, la seule émission que Nouvelle Tendance vous a donné comme cadeau pour vous informer par rapport à vos artistes du théâtre et du cinéma. Ici, nous recevrons aussi le producteur. Nous recevons également les mécènes qui soutenir artistes et comédiens. C'est pourquoi au monde on a différents numéros. Sur ces émissions spéciales, tu analyser. Vous découvrez Falon Bito Diemoko, présentatrice principale de l'émission. Il a rappelé de tout, sauf de rien. Marambo Zoleka, un artiste et comédien. On a ce que les musiciens ont yebi na ngaututé. Innocente. Mais ce comédien boy, en tout cas, place na c'est déchaînement parce que les a vraiment planète. Donc la planète à l'élo, la comédien va côté comme d'habitude, mais l'élo est vraiment spécial parce que c'est pour toute la première fois. Tout le monde tout solo naïe. Na approché jour on a mais niveau aussi le lobby. Je suis un tout petit peu douce hein. Donc non on va les méthodes là. Quand des kitamuki après cette explication pour nous tomboka to la bienté. Tenir tous à naïe les l'autre commis awa je vous signale que nous sommes dans la commune de Lemba. Ils allaient Lemba to limité. Donc commune à limité tous dans la Katafiki. Donc je suis avec Anna Los Angeles. Nga kata ngo Los Angeles. Mabe. Ezama. Eleki mulo ima kasi tala ka lo alphabet. Bonjour. Bonjour la grande dame du monde, la maman qui fait la fierté de parité dans la communication du monde, maman Niclé, maman Falom, Bitodi, maman femme en couleur. Donc couleur non, ozala na couleur na yo moko. Ozala kwa liki. Donc il faut que biso litama pomme de terre donc aux bio. Bon sans plus tarder tous en a limité parce que fiki les en a limité donc na auto kitaka siko na utimbanda ka moni nazana avion toi na kata avion aéroport na kata et toi na c'est avion donc na mokuse mbote na balando nyonso bazokolanda biso chaîne de télévision. Nouvelle tendance. Nouvelle tendance. Donc, nous sommes des tendanciers, il y a nouvelle tendance. Vraiment. Donc ceux qui osent attendre, osent nouvelle tendance, français, maman, français, parce que je suis de la francophonie. Je réponds au nom de Marius, Bayolo Bolaza, maman, nous sommes votre M de serviteur, artiste et comédien, cinéaste congolais. Et coordonnateur général de la Pakosiko. Malembe nanu artiste comédien ya groupe nini oza président oza nani mama ko kenana yo oza mbena mtu coordonner mo kota la comédien na ndenga loyi. Merci maman talaka yo femme sage Nazali président il y a groupe CCBB. CCBB la qui compagnie cinématographique biso na biso. OK. Eleka wa. Bon, koleka na bande koleka na ba chaîne be ba Congo Media chaîne ba CCTV, il y a un moment donné comme Nazali révolutionnaire na makambo ya théâtre pour na biaki komona ke moi mbeba isa na kata secteur na biso na zongi révolution ya ko bunda pour na tango kala artiste abande koleka pour aller na télévision fa fait apé sambon. Nazaki victime, bon na komona injustice wana dessin animé zo futate. À théâtre Tanzanie, Nigeria, Américain, zo futate dessin animé futate bongo biso ba donc na zongi révolution na lubina révolution na théâtre la télévision c'est ça que chaîne est foutanga et j'allais ba logique et ça peut ba engagement ya internet ta chaîne non bon c'est ça tout ça moi ba internet angi bimi lobiawa to bandai na banjonzinge bon il y a beaucoup de choses cachées maman comme Nazara qui politisé parce que j'aime aussi beaucoup la politique. Et comme nalinga ki mingi côté capi théâtre na milieu politique parce que na kata politique amboka na biso yebi tozala vraiment la politique culturelle parce que yebi comment artiste congolais surtout artiste comédien ba ofifre au moins que ba groupe nanga ezali mais nazo se préparer pour nazo quand même na pièce. Mais yo oteka plus image na yo moko aux association on sera plus yani a Pakosiko ezali plateforme des artistes comme plus image ya plateforme na yo qui a yo moko artiste soit il y a groupe na yo comment ça. Bon pour avoir un groupe il faut avoir sponsor producteur il faut avoir des managers il faut avoir des producteurs tout ça et pour nangai moko maman Kolanda te poso mon artiste belé ba ole kana TV parce que za président groupe tout na ye est-ce que comme na sokoda ezali tout na ye président wana c'est na ministère de la culture art na liste or barista ba artiste et c'est combo ya membre na moko ya groupe za kuna parce que majorité
Comme on a un leader, je suis registré là-bas. En tant que coordonnateur général de la Pakosiko, Nazaka a un groupe. On a compté à groupe, on pas Pakosiko, on a enregistré quand même. Mais c'est ça, il y a un moment il y a beaucoup qui parlent que Bazaba artiste. Normalement, pourquoi tous les Canadiens tous là? Si ça dit que nous sommes répertoriés dans le ministère, parce que ça dit engagement ministère. Comment biso tous les Canadiens pour nous? Parce que la majorité des artistes, ils ne sont pas registrés au niveau de la ministère de la culture et des arts. On peut commencer de parler le matin et le soir. Donc on a solution mon côté. Parce que Munganga soko memele maladie, n'engue na ko traiter maladie wana. Bon, j'aimerais bien expliquer le moko hein. Na apa Pakosiko. Ngai, na association na yo plateforme oyo zali. Na ANTPC, nini banda liboso. ANTPC et banda liboso. Oyo président Masuma Kambaka yala papa oyo biso. Oyo ya lakisi fumu na mbanzo ya lakisi biso musana pese mbote. O bato bazolo ba ona ofinga ye. Au contraire, chance yomo zana kata salle. OK, merci maman. Maman ANTPC banda liboso. Biso après biso toye banda bato amibale. Bon, tant ANTPC bandi bino bandi bato amibale. Bo banda quand on a but nini. Bo mona ke mamba ANTPC ba do c'est stabilité, rien ne marché, yango bino sala ki ya bino non. Maman ya solo na mona kana musika mena mono pembe nous amo samayel. Merci na question wana. Pour na tiko yoka ba question ndingo wana te. Oza différent. Il faut que je t'encourage et continuer à travailler dans ce sens. Donc ANTPC RBMI. Ngai na yebaki no d'abord que na artiste était. Na bano usana ka théâtre parce que mbalo somo parce que nazali moko mbalo somo ta formanga. Na donc na imitaye na sepela motako sorte na tiko boya ta moko parce que je suis reconnaissant. Mais na bandende ko lobela vérité ka ngana lobela ce président Massoum. Ça veut dire que na juste chance mbalo somo formé ngai na 2010 na Longwe na yeko créer groupe na 2000 na 2000 na 2001 na yeko créer groupe nanga et après wanati na yeko créer Pakosiko na 2010 wana ANTPC za me yo moni na o sa ANTPC za na tika même ko adhérer te mais na mona président mo kali kana TV ngai président ba comédie mais ça le savoir que na carte association ba adhéraka ba remplissaka fiche ba zwaka carte ya membre pe ba cotisaka. C'est ça parce que c'est une association, ça éducative et vivant la cotisation dans la lègue. Mais tu habites ce qui est TPC Verandingeni. Bon, ça veut dire que escapé babané ko sangisa artiste qui aimait kolobaka na étenduque mais majorité d'artistes ba mona président ba bénéficier leur monter une association voilà mais président toujours parler au nom des artistes. Mais quand je suis grandi, naye comment on a que non, il y a une irrégularité ou bien il y a une exploitation de l'homme à l'homme. Ça veut dire que comment faites-vous que vous êtes artiste? Comme vous êtes dans le ministère, tu as arrêté, vous êtes dans la carte à membre, tu as arrêté, vous êtes dans le droit de Sokodate, vous êtes dans le groupe Ambalo Sombata, qui est acteur Ambalo Sombati, c'est connu. Donc, il y a même Ambalo Sombata, qui est dans Sokodate, qui est dans le parce que nga na lumière oyebi bien que lumière na ténèbre au Canada quand c'est la vérité au côté moment ma politique comme on sommes là que na lo ba vérité bato balinga ka vérité te ba batambo en esprit escroquerie ya ko exploiter bato et c'est ba mona que lo ba vérité ba mo comme ennemi na bango c'est ça place guerre ezali parce que quand je suis arrivé ya koyeba ba droit nanga et pas mbalo sombo ye mon maman mbalo sombo sika zala olandana azaki nano registré na ministère de culture arrêté à l'époque azaki nano registré na Sokodate pas auti kokota na Sokoda kalaté mokolo ba obenga papa Massoum c'était seulement sika ba hôtel mais la Sokoda que bazo tia bambongo na Sokoda mais les artistes ne se trouvent pas c'est le moment que Sokoda fabrique une politique moko il y a Kobengi Sabatuka na bongo pour présenter voici les artistes parce que il y a l'argent de trésor au ba détourné na kombo ya ba victime loko la artiste comédien oh ba yebi droit na bangote ils sont là-bas kende na groupe awa iso bazo répéter awa tourner na Sokoda combien des artistes ya Risboy bazar resté attends mokote okuta musu yemo ko iso ngana poto ko na place to nito ko na Sokoda wana ANTPC existait, il y a un non fonctionnement à Bango, voilà, l'exploitation, l'homme parlant, malgré qu'on approchait Bango, parce que vous avez qu'à adhérer. Oui, n'a qu'à adhérer. Alors, tant au début, ce que vous savez, la situation, on le long, en tout cas, parmi nous, la deuxième association, il y a qui mbutu donc. Ce qu'on va actionner, association, on a déjà ça là,
oyo elongoli quand même parce que ça artiste comme ça à l'époque on a na besobe artiste bazaka vraiment bien na simana ba moyembo je me rappelle tout quand on a posté moi Joël Barezo na sosa oui na sosa to bunda na matana j'étais pour na luka réseau ya Barezo voilà alors banata on a tilelo pakosiko na yo et même nini na artiste comédien parce que ils appellent le bimili loté hein et oumel déjà par rapport à un temps yo yé c'est que personne bazomona aba mona b l'artiste la commune niveau na valeur na bango est-ce que commune na place ndenge banda roling bon nayaki hier na suis expérience ya NTPC na moni que en tout cas bazana esprit ya exploitation de l'homme de loin parce que d'abord bazo loba mais bata na bureau social te bazata un ordinateur donc ils association moi sac ça dit que quand le président Lekina TV que naza président ba comédien oui ba comédien na Congo na deux donc quand je dis ba ça dit na mona mbala moko ba comédien na mona mbamo papa Masumu na Elombe secrétaire général pato administration na papa Ngalufa vice président à l'époque bon siko po ba kabona mama kamebe bébé na kobimananga esika na bimisi vérité que botala nzelande yango pona moni na kati ya culture ya Congo na mona kaka kima na bango na pakosiko na wana non ba kima te bazali non muyombe gosi soki azali mais fonction de a pedra qui azonga en tant que conseiller za sage parce que momoni biso pakosiko bantu bakenda OK to salaki pakosiko to mona que comme teni to bandaki yango na théâtre makambo pe na mona comme OK na théâtre na lobi za makambo ya théâtre te parce que biso to aba théâtre faut to vivre na théâtre il faut to engager bato amayel et sika to yeko mona ke nanga na muyombe gosi ngai comédien muyombe gosi comédien nde place wana to yeko tsasiko bato oyo bazali na qualité wana ya ko manager biso donc to comme olinga to songa lokola ba travailler et tous les bateaux musu ba manager biso. Et pourquoi ça? Et par rapport parce que artiste azalaka travailler il faut azana moto moko zo manager et c'est comme ça aux hommes na artiste musu baza point de vue individuel et non na carte association moi je pense que yo yaka na likanisino parce que mutu aux artistes comédien te pour plaider cause na bino nanu eza moi passe yango boloba toujours que non comédien boy fala poso député moko ta l'artiste comédien boy alors pourquoi bino mo sali plateforme na bino pardon boluka su batu subaya ko bino bando konza bino ka boza mesure te ya ko se défendre bino moko maman merci yo yebi bien que même na ba gaukuna na maman famille maman ya koma sa théâtre lelo abani ko produit bango mais yemo azara théâtre mais après ba continuer na théâtre pour comment bien amoni mbongo tout ça et là ko pona koloba makambo mba moko te maman lokuta mabe pakosiko et apporter ba bonheur rebelle na milieu na biso ba artiste net ya liboso sai c'est bakanga kiye nazalaki artiste ya liboso babengani ngai pa ya commando motote que sai azana prison abenga lobo tikiye c'est comme ça na lataka la cosse rouge tuna à terre ya mbalo sombo babenga e brifi azaka na caméra mokolo yango na cour suprême ya justice tozalaka na vie de loin tozalaka na commando motote tozalaka ebelete masuma zalate elomba zalate boda zalate quand je suis passé pour na kolobela ba artiste ke bambi ma poto de fan moninga na ye komona lobi na tongo masuma bengi a convoquer na place abenga nga ya bengi ba artiste nde na ye komona immoralité oh tuzunga na dénonçaka ça veut dire que likambo c'est za muta bandaka parce que quand j'ai pris l'initiative ya ko sangisa ba comédien na 2010 pour soutenir la campagne à Kabila, ce n'était pas l'idée de Massoum ou bien Elombe. Pour qu'aujourd'hui Elombe parle de Maman Olive et que nous, la NTPC, nous avons l'ordre par rapport des autres. Parce que nous avons un message, nous avons un message, nous avons NTPC, tu as ordre, des ordres. Ça veut dire que... Non, réunion, on a lobby, maman Nataki, réunion, parce que ce n'était pas un NTPC de convoquer réunion. Vous avez comprendre, bâtonnier, ce baoula, on a venu en retard. Non. Mon konza za na retard même bible zo reconnaître retard pas kosiko na hôtel za la place na ABC yo maman journaliste il faut yebaké monde c'est qui comprendre maman non je te dis vérité bana poto bana Congo RDC bana Kinshasa bolanda ngai c'est votre quelque chose la réunion devait commencer à 15h yo yaki on a si je me rappelle bien c'est 17h juste 17h juste je me rappelle je pense que plus par rapport on est à la réception à Ina une réunion normalement et ça la 2 heures du temps donc tant yo yaki dans un moment où ba ça remerciement mon papa Masumu si solo ba Elombe déjà bandaki kutunta liboso ko loba papa c'est papa Masumu maloba il est en assistant sur le maloba to ba mot de la fin ba ça dia ba critique ba rambe stick cha yo wana jusqu'au bout nous zaki ke o même ba tuna ba succès mo ba tsaoka o ko ba peut-être place na liboso bon te
Maman, ovandaki liboso to vaya na kata batu. Maman, ya moninga la oseka mingi parce que ki mokondo lingaki la tuni question. Ovandaki liboso to valaki na batu nyonso. Nga na ovanda na simandeni da même nanga la terre simple na cordon. Ba peut-être honneur no ya ki cordon. Mais oyaki na retard. So ya mwana ntango apesa maloba te ko mbilinga je te dis la internationale. Maman omoni la wona ye basimba nani batika nani. Yango moni ba artiste belé ba linga la chaîne note po yo ozaka ba question mo lokwa problème kende. Problème nange zani na nina loba. Non, na lobby boyeke, na senga qui excuse, bana kisasa bana kongo de se bolimbisa nga na yaki retard. Na senga qui quand je suis arrivé, j'ai demandé excuse na fan na kit. En tant que cordon général, donc en tant que Mokonzi. Nous étions 4 invités. Il faut bana poto baye baké, président Masumu, donc a NTPC et organisé qui Renault Wanati. Ils étaient aussi invités comme moi. Ça veut dire que baza na droit ya kopi manga maloba te. Pour maloba ba organisateur ne ba opesa biso maloba. Ça dit organisateur Zalaki Afa, oui kambam na maman association de femmes artistes et comédiens congolais, oui kambam na maman Marie-Hélène et Karine Pala. Maman Karine Pala na maman Marie-Hélène de ba invité kinga na président Bobo ya Bomoko. Bango ba raisonner ba ke trop plus loin que le quand même Masum na maman Nosanzo pour na ko réfléchir ba monique na kati ya milieu na biso ba artiste oyo ka lesute. Tozali pe ko solo la bien te en même temps un côté divisé côté makasi. Même maman Olive ex première dame loba na biso bo sangana bango balinga ko sangana te po baebi intérêt na bango nini ezana kati po biso tosi to sangisa bango ozana bon souvenir à pakosiko to organiser ba masse pacifique au tozo marché ngaya wa masumu wao. C'est l'organisation de la pakosiko tokenda kan kokolo pona kotala ba blessé de guerre par rapport na question tunaki par rapport na ba tsoto mena tokenda kolanda ba raison na ba prison pona makambo ba koselaka ya viol tokenda olanda sei tokendaka toyambaka secrétaire général honoraire secrétaire général ya AMP avant comme président assemblée obemina kunjala nzoko toyambaka na collège Boboto na ba Mindondo ba Marie-Hélène ba artiste comédien nyonso ba s'exprimer devant secrétaire général AMP à l'époque. Oana Masumu bakimi po ba moni keso ba yeba opesa na plein honorable obemina kunjala nzoko na collège Boboto ba yebi par ona mama Olive. Pourquoi ne pas aussi parce que yozaki trop proche à maman Olive et c'est là où on va te réclamer Mikolo que bino boza plus kaka ba pesi bozo apprendre bino ko pêcher entre guillemets parce que yozaki na facilité na bien photo ko tout ngana mona yo na foire agricole première édition na ba monsieur je salue avec beaucoup de respect Moïse Ekanga ozalaki wana donc par rapport à relation na kitoko pour na ko plaider cause des artistes comédiens ndenge comité na biso niveau eza malonga te côté santé assurance malonga ezate côté mbongo batnyes bazo réclamer ka tezaka na côté mais pourquoi ne pas organiser ba biloko ya bongo na pakosiko à la place d'aller visiter batu oyo baza na place kaka ndenge moko na bino. Maman, au moins pour nous répondre question wani za question variable mais na nina sisa awa par rapport na mokolo a réunion. Et si ka ba invité biso na ye retard bien sûr mais na senga ki excuse mais na comprendre te moto azaki invité te papa Elomé azaki invité te so ka azaki invité ayaki na sima président na ye Masumu et on mona ponga na membre NTPC te pour que ngai ba pimi nga maloba nga na cordon général pakosiko oyo NTPC za na kata pakosiko parce que na ba image so ki botete mbe lobi nga na obimisa ba image nyonso oyo na osesa ba réunion na Frida Mouche. Et c'est quand on a fait réunion, la mouche pour soutenir la campagne, c'était pas NTPC, c'était la Pakosiko qui était à la tête. Il y a organisation, il y a un théâtre pour nous défendre le théâtre, pour soutenir la campagne à Kabila à l'époque. Maintenant, quand moi je me suis dit que dans le moment où tu es sur la politique, tu es comme artiste, il faut changer l'article. Donc il faut changer l'appellation. Dans le président, comme c'est un cordon général, il y a un président sur l'association, il y a un président du groupe, il y a un terre indépendant. C'est ça. L'association. Maman. Na ebisio soki lelo monike mama kende kotuna papa ngalufa d'abord mutabenga cordon alobi so olingi okamba biso longola kombo ya président c'est cordon général. Je te dis na ETNC quand je faisais des émissions de paix avec Russi Manjate que son âme repose en paix, vous pouvez jouer avec tous les comédiens mais pas à moi parce que j'ai de bonnes qualités à moi et ceux qui sont considérés en côté n'a fait face. Parce que ils ont le problème d'immoralité. Oui. Tu as aussi des œuvres. Oh, tant que place Kolo Baboé, bah œuvre. Non, je me dis, je suis artiste et comédien. La salle film est boébé, la salle film est boébé. Tenez toi, le lot, tant que tu dis que Tambala paye à son âme. Alors total les lengas soupe, en tout cas, joie qui bien, total qui tapis rouge, joie qui bien, total qui filme, total qui filme. Na yo mo pena boé, ba film ni no pena maté, ah pena poto na kangaki na kangaki. Soko prépara kangai, na ngaki na mémoire na bureau nanga. Je suis parmi les artistes et comédiens congolais,
siège social, il y a bureau. siège, Oh, l'État paie ça. élection. Mais je te dis, la paix, ça rappelle papa Elombe Soukali, moi, Valère, parce que ce n'est pas dit parce que, oui, parce que place Moussoussou, moi, bon, Guillemets. Moi, il reconnaissant ces alliés, tu sais, il reconnaître ngai bien te, et à un moment que moi, non, ngai biso, olobeli makambo film awa, ngai na sala première film au tobenga qui la valeur d'une femme, parce que au moment na minute on a préparé, batela maman, ngai na jouer rôle mingi côté na bino maman, malgré tout bosité na ngai te, au moment bozala kana moi qui probabilité ou bien bozala na moi irrégularité moko bolinga ba figure yebani, tu sais quand tu es devant Elombe, tu sais quand il est en cravate devant Massoum parce que il a eu une grande masse comme ça devant ça, c'est parce que c'est ça, c'est parce que le moment c'est lui, au contraire c'est pas ça. Il faut parler par rapport à Batonyoso. Oui. C'est ça. Moi, ça me donne encore du courage de travailler plus. Ce n'est pas dit pour détruire, mais pour construire. Parce que quand je venais pas pour détruire, mais je venais pour contribuer. Les œuvres que le Sadio a fait. La valeur d'une femme. Oh, na sala izali na la qui le cas na Congo Média Chanel. Il y a des mamans même qui m'a film ni na poto kazo kuna pena okanga. Oyebi bien que ba diaspora ebele ba combatanga ba diabolizanga que moto Kabila vous pouvez pas le produire. Avant comme Kabila ozaki da artiste comédien. Mais yango na biso. Na sala la valeur d'une femme. Na sala Kirikou mona nanga. Donc Kirikou mona nanga c'est moi. Malgré tout c'est wana to sa ba film na non. Tuna esobe ngana esobe tutala ba film awa série wana ba vena biso oya mona dible viango kombeke moi muke bazise songo to bana tourner ngana esobe aolongwa na nzi na mapapa milai na omema na mukongo ngai mosi na ye esoba yaki ojo actrice na ngai moko babenga ngai mambuluku azwa ye pa na ngai to wana esoba za a terre ya maître pa ngana président na osala na sa na groupe na fikine na 2010 et sobe azali balongwe pas mettre pas kena président Mondoueri que son âme repose en paix ngana président aho ya tourner ba film mandoni pas basi c'est son wa pena qui chef non avec cause au plaidant pena avec cause si ko netika yo mema théâtre au politique ba so qui na politique zakate le ba twalinga ba ke Dubai te so na politique zakate ba twalinga ba ke kinga katite ngai na kenda kite parce que ezali moment ya bato wana pe sika pe ba ko inviter nga ba inviter ba ngote chacun à son tour. Chaque chose a son temps. Moi, je travaille pour que tout le monde bénéficie. Donc, je n'ai pas travaillé pour mon intérêt personnel. Mon combat, c'est ça. Ce qui bat tout, on a besoin de Bounsanga. C'est là le président Elombe, le groupe Simba, a bengaki artiste et comédien, mais a bengaki groupe Salungu. Pour ça, a bengaki artiste et comédien. Mais ngai pe na ngana kende parce que naza pe comédien po moni eloko yo mama distinguer première dame na pese mbote esika zali mama Denise po ebele balinga ba bande ko critiquer déjà kaka na NTPC wana l'équipe ba masumba bande ko critiquer ye qui akabaka je te dis franchement et si ba mona ke bazana confiance na mama Olive obenga bango na kinga kati eza polémique te po to ko sala ka polémique te po na de mama Olive non bato ba osa polémique eza bato bana bassesse. Maman Olive na maman Denis bavana na butu basolaka. Mutako sorte, c'est la politique. Ex-première dame, na première dame de la République, il y a une grande différence. Maman Denis azana militaire en tant que première dame de la République démocratique du Congo. Donc on compare sur na maman Olive. Maman Olive ça siri mandat. Non, eza ambisa ola na mayo chola te. Maman Olive ye moko na kingakati parce que après le 24 janvier 2019, maman Olive ayamba ba comédien nyos ba soutenir ki mobali na ye, ayamba ba journaliste pe. Na bité soki zo zala ki po emsu ba mususu ba ngaka otsa bino ba liste te. Mais ngana ka pa otsa na liste lobby ba yambi ope. Makambo yamba pour mettre mamde ko 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 tikali ka ko yamba. Ko pe na comédien tikali ka ko yamba na malade na kokufa. O wana les comic driver artiste. Non mais papa to maman. Papa. Maman so na scène, oui. Papa, bon, maman le sait, papa le sait. Voilà, je vais m'habituer au fait. Alors, Ndeti Boye, Oula Lola Moki, Papa Mondora Koufi, Maman Mindondo Koufi, Maman Zozo Akei, l'artiste Baso Kende, Ndeti na film, donc comme Oula Lola Moki, et bang, so mon appelle trois comédiens au même moment la boutique n'attend nani so Akei. Noté, il y a au monde allé lo baswanaki, allo Ndeti Boye beng, elombe kuna masumu ta, to souhaité te. Moko Akei. On les cas na même courage sur le bagazaki mutu malam.
Bon, au moins, il y a toujours le bela, et ça m'a cambo malam bien ma bête. Toujours le bela m'a cambo organisation, baza ko interpeller, biso na ba continent ba congolais, même bino ba journaliste, bozo ko fanda te bozo ba qu'est-ce qui se passe entre bateaux. Et aussi c'est baza ndenge nini. Mais au contraire bateau wana biso toza ba éducateur. C'est pas dit parce que kotanga ou pas. Artiste c'est d'abord abota makamayel. Artiste c'est demi-dieu. Artiste c'est d'abord un créateur. Rien ne fait dans ma classe. Bon, ceux qui classent, ils ont un cadre de toute formation pour monter à s'organiser. Et dans le cadre, il y a un respect réciproque. Maman, dadi, maman, bengi biso, tokuta na poto za solution makamwana. Mais t'as déjà n'ingé le kaki. Ba bengi bolole nyama. Non, na papa. Yo zaki na kata. Maman, bana kisasa ngana ye. Na yaki reta na créer des ordres ndengene ba clôturer pe réunion na bango na 5 pe parole répétées au monde na telemi pe pour na sur la même quand même na elombe oyo azali quand même azaki parole ya mabe pour na kolobananga ano sanjo tu n'as pas droit de parler parce que batonyo so yo ye retard batonyo so ba lobi na place non et c'est moi qui a recommandé les gens parler dans mon nom. Ça c'est la bassesse, ça c'est s'appelle encore Belcanto. Même interview puis non il y a lobby non il pour lobby donc Belcanto lobby non que président lobby qui le quoi il retard bosso la président onani ya président nani président onani Massoum président ça président TP ça président ngate ngana ngala président Massoum soki Massoum président ngasa dinga pe na président parce que ngala cordon général pas kosiko. Moi j'ai des images, na audition Massoum na réunion, président des fois na fikine. Massoum abando ya kutu ba réunion pa kusikwa ava kutu batonyos. Yo somo na Massoum wana za po azwi mbongo. Mais Massoum liboso. Massoum mbongo pas Kabila. Jésus-Christ. Maman na biso yo, Massoum a postulé d'association politique ngana contribuer na ba idée na kenda ko adhérer Massoum na MP na terrain ya Vélodrome. Ba image ezali. Vous jouez à qui? Ça dit bah autant Elombe aza politicien munene Elombe aza politicien Elombe aza politicien munene azana palu c'est na olo babe bata palu ba olandanga Elombe a postulé 2 fois. Est-ce que na qualité en tant que secrétaire général NTPC est-ce ça mobiliser artiste comédien biso que par rapport na pas tout le monde na théâtre NTPC à l'époque Zaki Rock Bokabela. Non bon Zaki adjoint chargé à communication, je maîtrise l'affaire ma soeur. Mais à l'instant c'est oxygène, c'est pas bon même oxygène mais administration na bango ba otambo sango bien té. Mais na mona que oxygène était na mona inde de mbaye ko joa parole à lobi oya so kaza conseil na opesa na Massoum. Dans même temps le cordon général de la Pakusco arrive mais yé lombe akatanga parole lo bangana olobate parce que c'est celui qui m'a invité. Quelle immoralité ça? Que ça soit son cabinet académique qui est organisé par les femmes artistes. C'est ça. Alors tant où institut dans les communes à réunion, bah femmes artistes, bah contacter qui bino sous na sima pour roloba ça nos conseils soit que non ils qui sont torga parce que là le rang la salle c'est anniversaire na ba tu ba bundi na carte donc je pense que faut après national aussi au bon moment de faire au bon moment soit faire au conseiller na gauche na droite ba contacter qui parce que bon ba inviter qui non ba contacter qui quand même après incident ana bon motako sorte ya mona biso kaka ke bato bazo ko joa décision ça que ba yebelo ko ba jouer la décision parce que ba lobby la nuit le gens la nuit porte conseil il faut mutala la réfléchir ba maman ba yeko ça l'association na bango za mabete mais ya on a lobby que il faut ba senga sous conseil parce que net maman initiatrice ya Boulwana maman Marie-Hélène pas ko siko aider mingi nana kundela ki actrice no akufa Myriel ils ont NTPCT. C'est moi, ngala ke kola le parti balati iner ngala chaka Congo pour na bimisa $1000 na ki na PPD et pas ya Emmanuel Ramazan Chadari a payé $1000 na komeli maman Olive atindi 2,5 000 j'ai cotisé à peu près $6,000 na payé $2 na payé Marie-Hélène na Marie-Hélène olanda ngai mais Marie-Hélène na négligé ngam ko wana Marie-Hélène na zone ndima masuma ke koloba na miso na ba bimisa ngai comme un foyer comme un voleur mais bango nyoso mibale bazandinga moko Jésus-Christ. Mais oppose maman. Bato wana nyoso oyebi ke na pesa maman Marie-Hélène il fallait parce que ça mo sa pasteur mais moko wana mona lokola mutu na ezali na problème. Na bisi comment akui ko tolérer motoloko angai ba parce que na ça simple ngoti wapi. Ngana mumbu na bango te. Est-ce makambo ngana seli Marie-Hélène ya ko osala ngona vi nanga. Makambo ngana seli Masumu ya ko osala ngona vi nanga. Makambo ngana seli Elombe na vi na ya ko osala ngopi na vi nanga. Au contraire ya zolo ba benga afundanga. Si quoi mon anga soki justice eta la kaleza la ki et pas biso na bamongo balobi lo sako ba mbaka bomongo la uta parce que na Congo komaki lokola yo motozo ko prendre ozoke ne ko funda moto yo kali motozo droit au contraire yo to comme état de droit ata ofundi soko za na toro ba ukanga yo
omoni président elombe atikali na mayele na ye ya kala sakili soki afundi ye nde baolongisa mpo aza elombe non elombe na ye epai na ye na ndako na ye epai na ngai te. En tout cas, ça fait vraiment mal. Alors, un message, parce que ndebo sala boy, babita mu banjoko ba bunda matiti kande mo na passe. Ndebo sala boy. Bo s'attendre na ni na retour ya ndenge nini. Ba association ya ba plateforme na bino ba ko mapena ba guerre, toningi parce que tant yo manqué ba kondi, ba dirigeant ya ANTPC, ba terre on peut ba sadera kuna ba sepela na yo te déjà. Alors na ba ntonting na ba scène na ba mambebe beaucoup ensemble. Et les gardens maman kozala na côté mon côté. Aux alliés église qui au milieu du village. Ndenge pas na okende pa bango okomona ke crise moko eza wana crise yango eza kaka molingo eza te bango balingi biso te biso ngana biso na sali ebele pona bango na biso Marie-Hélène azaki membre NTPC bo esika actrice na kufaki Myrienne era kufaki ayaki pa na ngai na limité ayaki tima kolokolo ngwe pa na banda tina limité ko yebisanga ke c'est toi le cordon na personne responsabilité organiser au sec c'est l'immoralité ça ndenge nini yo ozomona nzela yango yo mais ozobunga yo moko. Soki lelo ba crise ekoti ba komi ocréer ba groupe ebele ezali manque ya responsabilité manque ya bolingo donc balinga ngai te balinga na moment ya pasi comme ba moni ke Kabila pouvoir ici le livre pour non ngai pouvoir ndenge zaki rapport na bango te ngala na mission nzambe na serva ki bango ndenge pe mandat na bango siri président Fati aye bon mona ki na OK mais na minute oyo motale ki pas Denise azate na ebiso ava ba pesa bango mbonga muna zo mbonga mama Denise liboso ya bon esika bango bakende kinga katu ngape mama Denise abenga nga pesa ayebaki ke batiki nga pona na trahi mama Olive yo kasi makamonyo seleka bayebi te bayebi ata ne bazawana musupe babengaki masumu kaka po batala bango mama Denise ayebisaka bango na liwa ya mama Mindondo na Lemba ayebisaka bango bosangana ese masumu na melombe baza esika moko te baso ayebisaki bango bosangana c'était pas basangana nana na ngaiti po c'est na doute ba sali et mon vraiment vivant dans 4 jours ba auto sangolobi bon maman Marie-Hélène na Karine pala ba sali angolobi JP Masamba pe sali angolobi mais pas ko sikonde depuis 2000 et ça 10 ans ça dit ceux qui ba lobaka bo sangana eza a NTPC na pas ko siko il faut to sangana pouvoir en opposition mais ceux qui a NTPC ezali ka ko lobaka ka bangonde biso to zaka na position. OK. Tu es bien que bayamba ki bango. Comment Dadi bote conclusion ndeni? Makamba Dadi ba kotisi biso te po ba sura ki déjà mbongo Dadi ba oli yango mais motonyo sa le mbongo Dadi akokufa. Parce que zan mbongo ya mowe mota ko le mbongo ya mowe te. Soki na nzamba oyo kanga. Tala mama ngayo na vandi na se. Tala na le mabele. Papa, malembe quoi? C'est contre l'hygiène quand même. C'est contre l'hygiène. Soki elomba tata $10 Dadi kitamba na munoko. Na président Masuma tata $10 à Dadi bakolanda bakolanda oye komi siko mbongo komi siko nde komi siko liboma po na moni ke pasteur abenga biso na Sainte-Thérèse pasteur Jean-Paul Mayata nzamba pambola po nga na za chrétien so na loba makambo aboy na fute na melaka masanga te cigarette te na bimana basa bato te otika pe komona nga na milia ba artiste comédien te ou bien na milia na bino ba journaliste je te dis franchement na kota ka boati te ça dit na njoto bango ba omona wana te na pembe bayaka na butu bayaka l'esprit nyoka na kata ka nyoka na butu na liang même lelo batinda ka bambasu na tinda bango moko bambasu banganga nyote yaka ekoyo oyo na oyo ka lokelo moko moto etambola boeti na lobi mais ça balbenga à l'expédiité te erotindi totindi kyang na na pouvoir wana batanga na opesa bino devoir moko botanga Esaïe 54 tina 9 olongwe 9 comme na 10 olongwe na 10 comme na 15 olongwe na 15 tina 17 botanga Esaïe OK botanga Esaïe nyoso wani zapo na olakisa bango ke na tanga mama j'ai été aussi à bas de l'école motonyo salika na tableau noir ngai na sali 3 sections na bandaka première section na ekone babu makanyama na zamba na ebike zamba oyo ba sombo bazali zamba oyo ba leopa bazali zamba oyo banjoko bazali deuxième section na ekone babu mambisi na mai na ebike mayo mabundu bazali mayo bamboto bazali mayo yo bambongo bazali troisième section na ekone bakata bilanga na za grand cultivateur théâtre na ebiso ke théâtre babota makana ngo eza ine po mutasala théâtre tanga ni nate
théâtre wana mutasala ngo atanga nina te yo tina catholique er mutabande o jouer théâtre ina ba yeko sala ngo za pona ko bon ko pesa ngo forme mais ezate soko tangi nina bon change ngape na jouer pe na bato atangi nina cordon général adjoint nga comme na monsieur professeur Mone Emina professeur nina atangi ça même babodo wana aza c'est cordon général nanga d'accord mais c'est un professeur de Lombe. Nikambo aussi là té. Bon, na mokuse makambo na olo bakaka po bolinge sila. Non, biso tokoya kotika fleur po yebi ke matanga nyos a NTPC ba organisaka ba benga biso pour te présenter j'ai des frères na biso te ba négligaka toujours. So ibo remarka kango. OK, maman, na biso. Mais non, parce que objectif na bango ezali ba milienga ba sabotenga pour que na za effacer. Pour que l'artiste va continuer à faire ba vivre na droit na bangote pour na émission que l'artiste est belé comédien soit comme micro dans la secrétariat général culturel même ba na NTPC ba ça enregistré ezaka ilombe bodo masumu mais qu'on s'enregistre les ala le mot volontaire non non oh wana ezali bongo non maman c'est à vous de conscientiser vos artistes mais c'est ça toujours qu'on conscientiser ba artiste kana cotisation na ba perdre des fois pour na matanga mais pour na corriger ba yebi que sokoda ceux qui artistes ba services ba osana même droit na bango na sokoda donc il faut que étouffer bango faut ko amruya ka bango na matanga est yo moni ba réunion de yo na matanga basa ba réunion mais je te dis ngana zana mukomoko masuma kena yo présenter théâtre kongo na poto era yaka yamba biso na terrasse anzela pa biso muto na mutaso mbakuka naye biso de quelle sorte de président on m'attend ça yamba bato c'est comme ça a raison pour nous ala mokonzi faut appeler na mbongo na pesi c'est raison mais bazu dia bambongo non soki bazu mbongo parce que ça pas que ça ki musala moko boy soki ngana tombola ki bango te pa kabila bazala ki na complexe ya kobanga politique ngana ebisi bango bolongwa na complexe po ngadiadia olia ki na Mobutu ozaki politicien te telema to soutenir mona boka kabila takinga tuna papa takinga azali pe azonyo kwa mati lelo nana sali kana TV pour défendre takinga asia ya azali awa aza pe membre pas que tozo bunda pe maman Denise c'est pas au récompenser c'est parmi des icônes même plus que Lombe elle a connu le Lomba ça le Lomba fingi ngai et Lomba zo luka pe mutu na ngai respect ça respect trop c'est trop na ça perdre de la famille au 15 jours le Lomba pesa 1000 francs pour na pe mera bana na ngai il a quoi ça fait vraiment moi sinon ça moi si ya ça moi si na ndako pe na moi si na ndako ya zana bana elombe baleki bana na ngai te que ça soit sa qualité académique atangisanga wapi c'est grave asambelanga wapi alata toshi na problème artiste wapi bon niveau alata toshi na problème artiste comédien Fatuka Yembe alata ki félicitations mais alata pe na oyanga oseli comme niveau côté là ngai naza na problème ya transparence nazo bunda pona ndenge bazwaki mbongo wana ya papa wana webi bazwa mbongo ebele na fruit d'amour pardon et pas ya fondation la Colombe et pas ya mama Vita Kamere moi ça directeur cabinet mokonzi na boka mama Mida bazwa mbongo ebele pona ba soutenir matanga mondweri bali ya yang na ebi monta kande bataki o coordonner matanga artiste ya mama Marlène matanga matango eleki matanga nyoso matango eleki matanga nyoso to organizaki bien eza ya pichu maindo non mbongo ya pichu maindo ebande ko simbama na groupe na bango ya groupe évangéliste ya Devos tuna coordonnateur Cobra na batrice nde soki mbongo ebimi bango mo ba osima boni bisanga matanga mi bale ya mariere na uto yebizo mbongo nyoso ki babengi nazotin ngai muna okasaki matanga ya pichu maindu miriere ya mariere ni na papa mundangandanga mutangandanga nde tozoki financement mais to senga ki mike boyoka to bundaki na kedo senga même cimetière kuna pa bugumesa antere na pese mbote poto kundaye awa bazolongola même batante awa esobe même andimaka zwa batante mais apesa ka $40 60 tikalaka apesa te mais bazolongola batante awa na foire bato bafandi bomona ezaka po bolobaka te po bango bana imilité soki tolobi bo to manquer bango eza to manquer te ezali irrégularité na kozanga bolingo ya matanga mine eza mame waso bomona ka matanga mame waso ministre ayaka asai discours ake le premier actrice comédienne congolais oyo to composer discours mon afanda asali discours pe batangi motatanga ngo ezali mama présidente oyo nani la fille ya keso komona ekoya asala discours na stade de Mati
bon soki balingaki totia maloba lelo itunga tolela dadi dikambala na place à bien nga na me na pouvoir okene pas ministre ya commerce et pas ya papa na ngai e mokongo nzoku tolele na fikini yao bon même na stade na pouvoir wana bon isika to sangani te bango ba mona ka bango ni ba na pouvoir tolele ni mika za place muke po bato akufa na ba étouffement bien ni bon comme ça pe na décision ya basali commission wana ba invité biso pono ki to ya oli ambonga mama Denise mais mama Denise aza pona mukomoko te mama Denise aza wana ti 10 ans ndinga yambaki bango lobi pa oyamba biso en tout cas likamba yamba yamba apparemment rancune on est na comprendre bien et likamba yamba rancune mais soki basangisi na ngana on est la fin na lelo ça na rancune ya ba comédien et ça par rapport à yamba ne makambo bon ça na ba œuvre té bon ça na ba trophée té bon ça na ba diplôme té ça likamba yamba c'était un grand plaisir ya Rosanna artiste Anno Sanjo ça lui fait vraiment plaisir à trop alors vraiment de la fin la bande de la diaspora au travers nouvelles tendances et puis na descente na biso pour tout conclure na biso parce que au lobby be mingi topé ma Dada international linga ko loba mingi boyete merci patron Dada international Dada international mwasi azandenge moko boy azana forme moko boy la grande dame donc femme en taille 8 Dada international mokongo na lo kwa mbeto mama na mona ka okana etandoike mais na osepela pe mokolo moko boy na mona yo mama numéro na nga yango wana na zo pesa 00 243 code Amboka 81 93 47 75 00 243 81 93 47 75 00 243 90 72 18 066 wana ezali adresse nanga o nyosa obenga ngai na moi na butu akozwa ngai numéro nanga WhatsApp wana to komana à part ça monanga ya suka na kufina oteme na oloba na momonga na oloba na oyebisa na bande konanga parce que moni to ba congolais mais chaque congolais azana esika ba botaye ngai na za mongo bakulaka nyonso na pesi binombo tensako kinyo eminde bono kinyo ndewe bono abasango so bayilema ba omaki o bomendo nzolongo o lelo to komisa ngo basango so bali fiki isonta ko tangunda bona fata lo mambo onkundelo bono ngo lutaka otinga okila lokonda fa pekato bola okisuge bo fotu donc na minute oyo nazana bitumba papa Masum na elombe bazoluka mutunanga balobi bakosala nga mabe elomba lobi aza avocat kofundanga nga na sali droite mais na sengi na tous les avocats ba mon papa Gilo Sale etungo efombo nazo senga ozalaka avocat nanga telema sangisa ba avocat nyonso parce que na moment oyo o elomba zoluka il faut akuta nango parce que l'état justice eza pona biso nyonso na kobanga ete po atangi mais na kopesa respect en tant que en tant que collègue nanga artiste respect za reciproque aza ko saliringa po azongisa théâtre Equateur sima lelo bomonaki bayambaki bange pa mama Denise bomonaki ata mungala moko te bomonaki Masumu aza mokongo elombe mokongo sesi mokongo muyombe gauche mokongo masasi mokongo peshanga muluba ngalufa muluba bipenu muluba OK ça dit que baluba na bakongo biso pe toza bangala c'est pas possible biso bangala na bakatanga nde tokende kite tozo senga pe makambo ifo to lobaka ngeza minene parce que mama Denise aza mosi ya mokonza mboka azali distinguer première dame et si azo benga bato ba baka pe bikolo ba contacta ba se kotenaka pe na bikolo c'est de non c'est cette politique tous on a besoin de politique et unité, toi on a besoin de politique, il y a diabolisation, il y a parti, il y a division. Maman Denise ça maman na biso, même si maman Olive a benga ka pe bato kuna, a benga ka bato nyonso. A benga bato nyonso mais bino bosa la liste bato nyonso benga te. Non, motako sa hote biso te to sa liste. Na kabina maman Olive nde ba sa liste. Maman Olive azaka na bato na yebi na kombo, na bato na ya staff ba tiaka bato musu na liste. Surtout ceux qui ba yebi se ngalufa pardon Masumu sala liste. A kosala ya NTPC ou bien ya groupe salon mais azo ko se tenir compte que pas ko sur ezalaka et monument vive ezalaka abenga ba dirigeant parce que aweza problème ba dirigeant ba artiste comédie ba tika ya Masumu te boy ba kango ke ba artiste comédie to comment partager to comment ba style différent ce qui bolingi tozala na kimia il faut bosangisa biso nyos message nazo ko pese pa ya tata mokonza mboka commandant suprême ya armée na police nationale monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na distinguer première dame parce que binonde bakambi ya Congo na cabinet ya mokonza mboka
excellent nazopesa message par directeur cabinet Victor Kamere aza homme culturel surtout na conseiller spécial socio-culturel chef de l'état bayeba pe ko se tenir compte na makambo to loba eza comédie parce que yango ndem ba comédien na liwa sinon pas to kosilana OK po ebele na moment ba komi osimba ba kisi bon ngai na nzambe basimira ke kisi. Voilà, merci beaucoup. Pas dédicace à ça. Dédicace na nga na pesi et pas ya Maman Grace Monde, Fondation Grace Monde, maman ya bundela ba maman, gratuité toujours accouchement. Na pesi message na nga et pas ya mbote na nga pas ya maman Judith Ngoma, basango so bali fiki po bana nyonso basango so baola na nga baebi, famille Bosange, famille Yanga, famille Lokaso, famille Felo, famille Etumba, famille ba to sentir non. Oh kabasela na lobi parce que awa siko to kominga so na lobeli pe ba oyanga ite po na ebi biso pouvoir eza ya biso oyebi moluba na mongala nde batambolaka mais président faza boyaki tribal mais nga na oyebisa bandeko na nga batelema mpo na moment na komi na baproblème ozomona il faut bandeko na nga batelema papa na ngai Tristan Etumba mona général Etumba papa Patrick Kanga Bongo ba notable nyonso Équateur bana ya papa Baende Jean-Claude Baende na ebisi bino tuke na moment oyo nazanga moko bo soutenir nga artiste comédien nyonso kandi na ebisaki bino mama Marie elle nga na problème na ote na sengi toujours après matanga oyo tokuta na tosola po to ebande to travailler mais na sepe na idée na bino bozoi po na osangisa bino mais masuma embrouillé mais nga na problème na masumu te po azali collègue na nga musala mais nanda aza papa. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je pense que ma propos te merci pe na yo. Parce que tiki misala na oye kolukanga pona kolukisanga. OK, nzamba pambola yo, apambola pe maman oyo azokamba biso na poto, apambola pe cameraman kombo na ye Jordan, donc chasseur de l'image, mais c'est Jordan, trépied numérique. Il n'y a pas de commentaire. Vous êtes trop intelligent. Merci de la réalisation. Merci beaucoup. Alors, ça a toujours été un plaisir, en tout cas, de passer des très beaux moments avec nos artistes. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas, on a dégagé les buts, est-ce que vous comprenez qu'il y a Rolex à 24 heures, sans pourtant sur l'artiste comédien. Il y a une planète. Donc, je vous dis un grand merci. Attention, vous continuez à prêter une émission Planète des acteurs. Je salue tous les artistes et comédiens à diaspora, artistes et comédiens nyonso bazana à niveau Kinshasa, nous bat beaucoup mara falan bitodi surtout ba fan na biso yamba yeko les numéros qui est là en tout cas na kabela bino déjà ngo na tango midi pour na bande retard ni pe bazara. Mama webi ke dadi di kambala pe azaka na pardon Sami Mokili. Azape membre pa ko na no makaye azalaka conseiller juridique adjoint Mbalo Sombo ça dit Sami Mokili bankade d'Angadios ba mama bi di benini même ba fait na biso mangobo dollar contenu na maki bazara me balongwa mais bon on va revenir ce qui il faut éclaircir certaines choses. So PC quand luka bango ba doteng ba konki bazaki na bino to luka bango par rapport parce que ba benga même na numéro ba témoigner ba histoire déjà ba changer en route donc to lunga ki to mama mbilinga fa to kitana terrain to yeba qu'est-ce qui s'est passé réellement et le préciser biso éclaircir biso moi je pense qu'il faut toujours créer un terrain d'entente mamba ba mbilinga za te to ko to ba pèlerin ko fait comme marambe belé to na besoin ou la biso plus ba Eve on a bino à la place de nous montrer à loba ka simba ka sala ki donc c'est un peu ça. Je salue bande de Cognoso, vous êtes non en tout cas beaucoup rebellé, vous bien rebellé. Ne batna banana na suka nani, il faut aller la personne moti na mutunia so atalinga. Je salue là où repose mon cœur. Ah! Là où repose mon cœur. Oh yo. Jésus-Christ. Là où repose mon cœur, tu sais que je t'aime beaucoup là. La bien encore moi 5 étoiles, osa pembe, osa moi mon nene bozaka bien boyé et tout. Quand j'arrive à la maison, tu me fais du bien quoi. Je t'appelle le prince du trône suprême, bébé Preston Joyce, mon fils. Je t'aime tellement trop, mon fils. En tout cas, de gros bisous à toi. On se retrouve au prochain numéro. Restez toujours branchés dans la nouvelle tendance télévision. Allez, bye bye.